Madebo na bwaka sambwe asambo ko sambo pa sambu sibiso neti komo yana nga Debora siko mikolo ko mika ba madebo ba komo ngo kila ndemo abi madebo sali succès to le lipokio de la minute dans la prison yo kasi que de sambwe te que de jam yo sambwe bon na ko condamné ba on balete mo sina mobile parce que zaki ba sentiment na bango sentiment comme tina niveau na maman siko elo to condamné nde moi si pe il fallait pas à filmer madebo na bwaka que daleli madebo na bwaka madebo na bwaki on sait pas ye a bwaki na ye maman debo pe elonya madebo ezali elonya que de biso pezali oui nalandaki nini ya que de interview na ye asengaki na population congolaise mobimba pardon pour na président Caleb aleli makasi na misu. Bonjour Wafan Nanga, bonjour Wafan, il y a Adia la vibration officielle, c'est bien moi-même Gaïo, Nazarana juste pour Nabino, c'est bien moi Adia la vibration incontressable, Zamba ba chérie, Zambé ba jeune fille, tout ça alelona sije moko o c'est possible makasi o eningi simboka mobimba partout dans le monde entier, oui je suis là, Nazaka toujours on a pona ko c'est pesamité manabino, Nazaka toujours on a pona ça va pas s'imiter manabino et je réponds au nom de Adia la vibration incontressant oui bah le bibo s'abonner massivement à Adia la vibration officielle oh eza chona ngamoko merci na yo Dieu merci Mundele ngangala yonde réalisateur ya makasi solo na kati ya la Adia la vibration officielle toza ana makamba kio de bandiko na ngai que Dieu ayoki si ba artiste et comédien Sony je sais pas pour na ngana moni za Sony makasi pour na président Caleb aleli makasi na misu ba fan na ba leli makasi ba artiste et comédien même si ba artiste musical bango nyonso baleli biso nyonso pe tozana pas si pe mawa ya tozo ko supporter passionnate alors lelo na ekolobela que Dieu muke toyeba à qui la faute est pas nani madebo na bwaka que daleli madebo na Madebo na bwaki on sait pas ye a bwaki na ye maman debopé elonya madebo ezali elonya que de biso pezali je sais pas aujourd'hui toza awa eloko nanga na zana le awa eza à qui la faute eza ya artiste na biso comédien que de to faute eza pas maman debo je sais pas tokoye bango bien na micro baladeur na biso toyeba nani azana faute pona nini pe esalami maman debo asali boye pona nini micro baladeur toujours merci. Bonjour mes fans, bonjour, c'est bien moi Adia la vibration incontressable balobi à qui la faute que de qui sibiso soni na dégament to kokate madebo na bwaka je suis là avec ma maman chérie Aza toza présente bonjour maman. Bonjour. Na si bomoni makambu ma que na madebo. Oui, tout le monde a internet, tout le monde a partout par là. Bon, ngai naro condamné ba on balete mo sina mobile parce que zaki ba sentiment na bango. Sentiment comme tina niveau na maman. Siko elo to condamné nde moi si pe il fallait pas à filmer. Eza ko ntiazo sambusa biso basi. Donc le ka sali ezala raté. Ozo monte ke yene mutu abimi na miso abatu. Mobala zani mobali akoyo ka soni te mais yo biso basi nde photo ka soni. Asambo ko sambo pa sambu si biso neti komo yana nga Debora. Siko mikolo ko mika ba madebo ba komo ngo kila ndemo. Abi madebo sali succès. Madebo sali succès ko mika boke madebo sala madebo do et ça va bien. Pour na yo vraiment yo pesi madebo faute. Hein? Parce que au pesi madebo faute pour na nini pour tout le monde pesa faute à que yo ebi ke bazo filmer yo. Mais otiki sentiment ti olela madebo na bwaka ta yo moko mama na ngai. Bon na koloba nde nini. Na pesi be faute na madebo. Tant que bon ça va sentiment bino mbale fallait pas publier yango et yo kana miso pour ezaka sentiment des personnes bino mbale na kati ya chambre yo komiti na niveau publier yango siko ye moka sambwe siko to le lipokio de la minute azana prison maman mais madebo wa face à les tout ne loko ya sali a rejoindre moi mbala bat na prison la ndela makambu na alo bezaki ba sentiment na yetinda ki sala na internet monde entier. Et comme tu as internet monde entier eza mambasoni eza bien té donc eza kitoko côté na biso basi na so pesa na conseil na biso basi au mona musu bota na Facebook na ba WhatsApp ba makambo bo sala bo sambusa banzoto ezo kenekere partout par là eza kitoko côté libala eza ya nzambe
kobota pe aka na nzambe ato vandi 40 ans 42 ans emsu nzamba baki opambola ona 60 ans emsu baki opeso mwana 50 ans yo yebiti yo saka makamno surtout pressé eza malamu te on opesa conseil na biso bana basi faut kozalaka garde na nzoto na yo po nzoto eza Saint Esprit eza to sambusa yango bon partout parler eza malamu te nga na suki ka wana. Merci Nasir Bolandi maman biza faute ya Madebo po biso basi mibali basambwaka te mobali roleka na basi 10 soki abengi mosusu akotelema na ye mais yo mwasi toki kaka nzoto na ye monani bakobimisa yo moins sérieuse faute eza ya mama Debo toleki na deuxième tonton na biso aza ajustement toyamba ye tonton koki kopusa na. Bonjour tonton. Bonjour, oui, bonjour. Merci tonton Nasir et pour ça il y a internet. Oui, naza amoureux internet na pasa tana ngaming na internet. Est-ce que moni makamboli kan internet? Oui. Ya kyodo. Namoni esalinga vraiment pasi namoni yango na ba réseaux sociaux na ba Facebook na ba WhatsApp na YouTube tout le monde donc ça fait mal. Oyo site ya YouTube toute sa chaîne Adia la vibration officielle ngamo yo. Question na biso ça à qui la faute? Faute eza ya Madebo, to faute eza ya kyodo. Bon, na mwana bango mibale baza ba fautif. Ndenge nini? Parce que tant beau ça la rapport sexuel entre les deux personnes, beaucoup qui permettent de ba biloko loka ba téléphone ezala wana. Na yebité ceux qui yé mobile azala qui informé ou bien moi ça sala kango en cachette. Ceux qui que moi ça sala kango en cachette, to ko condamner moi si. Mais ceux qui les deux personnes bazala qui concernés to condamné bango mibale. Mais biso to yoki eza kyodo ayebaki donc Madebo chaki yango na sens que sentiment leki amonelo ko sala te atia na kaka téléphone pour à la prochaine soki balingi basala lisusu batala nzokande Madebo betie soki projet to yebite yango wana to soki bateseke keda mona kike ba filmer mais yandima kite ke kokoma niveau yo donc faut eza nani noko na ngai. Bon, faut ngai pona ngai faut eza ya bango mibali. Madebo tant qu'une femme akosa babilo ka bongo te. Jamais. Oza mwasi faut koyeba ko se protéger. Lelo soki yena debo bakabwani. Soki yena kyodo. Nous assure bazakaka. Bon, je Caleb asengi aleki na internet asengi Caleb pardon. Oui, nalandaki nini ya kyodo interview na ye asengaki na population congolaise mobimba pardon. Mais sikoyo je parle de consentement na bango mibali. Tant bo ça la rapport sexuel il faut bozalaka boyeba ko se contrôler. Yo moi si un jour en couple on est ko kabwana. Ce côté on ça la ba image wana ke obombi ba image ya ozo ko s'exposer. Mobali mususu olinga yo. Tant un jour ba otchaka ba image wana. O mona te ke internet e bombaka. Wana eza ba archive to benga ngo ba archive. Tant o bima o mona te ke ozalamba mo disqualifié. Donc Madebo to condamné yo. Oza mama oza mwasi faut koyeba komi bomba sambusi biso basi Madebo faut koyeba komi bomba et na ba acteur na biso aussi bango pe ba komi sambusa trop eza vidéo liboso te to mona ba syntaxe yo ezo bima oui eleki belé to mona ka bato to mona na ba TV bango wana kaka c'est comme si comme monde de vie faut pas luka un peu ndeni ni ya ko changer tant bo kota na bisika bongo boy baké. Quand on dit la confidentialité, eza eloko bobuni bomba. So rapport sexuel de la kaba tout bamona kango, mais tout ça là on la banzela. Yanga babi tout ça là on ko bata ma babiloko wana, ba téléphone, ba nini faut ko faire ko longola kango pour bozala un peu à l'aise. Donc de ma part on a condamné bango mibale. Merci tonton le billet ça n'est pour te contre te. Hier à lobby eza faute ye bino mibale. Ya Madebo na kyodo poyo kyodo. Okolinga te moi ça filmer. Ata sentiment ya okolinga te. Yo pe Madebo tant que au panzinde yondo zabo. Nzoto na esambwe eza faute ya nani toza juste ko continuer kaka juste ko luka faute ya eza ya nani. Merci beaucoup. Oui nazaka juste là na micro baladier nanga pour na kolandela makambo ya kyodo Madebo na bwaka lelo sina 8 tantine miso na nzela. Bonjour tantine. Bonjour. Oui, est-ce que ça le internet? Oui, na cela. Est-ce que zo mona makambo zo le makambo ya kyodo na Madebo? Oui, non mon. Siko pona yo tantine. Ozala mobali na chambre. Bon ça les sentiments na bino. Est-ce que tu es comme un niveau publié? Pour Madebo m'ta publié en faute oh yo so mona qui la faute. Et c'est pas mobile te pas moi si.
Faute, on n'est pas moi si. Pour nani? Parce qu'il ne fallait pas publier en haut. Fallait pas publier sentiment na bango, hein? Ouais. Na moni ndeko lobi que faute eza ya moi si. Merci ndeko nanga na sepel mingi. Tozala juste là à qui la faute? Chez Maman Debo, bien chez Kyodo. Merci beaucoup. De retour sur mon plateau, je suis là encore. Balobi tous les filles sont dans le monde internet. Je dis bien, abonnez-vous massivement à la chaîne Adia la vibration officielle. Tonde toye barane na kungola makambo. Mama Debo, sel mabe toto yoka ndeko na biso mususu sama salobi na pesi faute c'est pas Mama Debo. Pour nani ni sentiment ya biso mi balé. Jamais koki ko bimisa ngo boy en public. Alors bien moi le bien pesi faute pas Mama Debo. Mususu na lobi do ba faute ce qui n'arrête pas Mama Debo. Mama Debo pas nyo sali biso boy. Moi de boza congolaise ko bo santé ko za congolaise tant que so bota makuna to kina mamu ke mais uta awa que de wana pas za congolais po ningo bima oboma muninga no congolais Madebo o ki sa mo ngamba mobali bo esoni po na ngai Madebo ozana to Madebo sa mabe oza mutema mabe yo ba longolo mutema bo mama cha mutema bandoki posana ka deux abo ozata na sens ya kibo mama te yo kasi que de sambo te que de ja yo no sambwe nzoto na wana munela salite banduto sambwe yo ko yo que de te ti muninga ke souffrir na nini na prison kuna bandiko na ngai botala na likambo yo que de na minute aner elandeli aner ezuye azana na prison Madebo yo kisi biso soni bana basi Madebo sambusi nzoto na biso basi to za su na valeur te pona nini yo kaso sambusa ko da mobali le vieux na ekale ba otika te en limbisa ye que dans zonga na sel yo nzoto ne ko samba mwana yo akotuna mwana wa eza ba archive e bata makebomba maka mukule ko bima bana bakoli ma obota te ozata na sens peur bota te tika na finga na lobelo po mi pesi respecte ti biso ba jeune fi ba leki na yo to finga ka yo na ko finga po mi pesi respecte Madebo po ni ko nyoko la biso basi bo ko banzi to biso to ebi de e sa mwana ngo mais yo juste yo pesa ngo ko samba fade po na nini Madebo Kyodo azana persona ye ezalaka nango pe sentiment lekibino aujourd'hui moi teto filmé to comme photo sentiment moi c'est mobile mais que donner cette bande de que de sala qui on a ndenge te et panzana na internet que de sala qui on ka moi si na ye te sala non ka nzo kande moi de beaucoup na sanini apebi yango eza sens te na pe pa no Kyodo ngai ata mobile o ya raisonnaka azana alliance ato bala moiso jamais so bosa buzo babi na chambre ozwa ngo ondima mwasi akanga photo na sens ni oyebi da nzota mwasi na yo bosala yango déjà est-ce que ça la vraiment papa Kyodo et ça la raté Madebo na boka Madebo papa ozane mbwa oganga ne boye yo osali biso soni artiste comédien baleli même si artiste nyons sont partout dans le monde entier baleli Kyodo yo mto remplacer pour le penza ta marambozo sala biso à qui la faute ngai faute 100% ça yo Madebo oza mosi mabe que de gondima na été filmé pas et que azana confiance no no ba qui ça non tout effacer mais yo ndu yango au publier la sécurité Madebo na sécurité ngai faute na ngai o ngana zo clôturer eza ya Madebo nde à cause que était to filmé ndinga biso mbale mais yo a publier ngo ba tinoso ba mona ele ka ba na internet ele ka na Facebook na ba WhatsApp et to pendant monde entier dunia so talango to sepelite Madebo o sambusi nzoto na yo nzoto na ya ba vitamine mela kuna na poto ndo sambusi yango mwasi mabe merci na bino bandeko na ngani so bolela bo s'abonner makasi na Adia la vibration officielle na zaka toujours pendant ce pesami tellement na bino bo s'abonner ngamo yo la fille moko ya mwasi mandefu quoi chokoti na kati na sa présente pour na bino merci beaucoup ciao Madebo na bwaka sambwe asambo ko sambo pa sambu sibiso neti komo ya na Debora siko mikolo ko mika ba Madebo ba komo ngo kila ndemo abi Madebo sali succès to le lipo que de la minute dans la prison yo kasi que de sambwe te
que de Yono Sambwe. Bon, on a condamné bon balete moi aussi na mobile parce que zaki ba sentiment na bango. Sentiment comme tu niveau na maman. Siko elo to condamné nde moi si il fallait pas à filmer. Ah made bona boaka ah que d'aller lui made bona boaka made bona boaki. On sait pas yé a boaki na yé maman de bopé et le nyama de bozali et le nyakyo de miso bezali. Oui, nalanda ki nini ya kyodo a interview na yé asenga ki na population congolaise mobimba pardon. Pour na président Caleb Aleli Makasi na ma miso.